bokonzi soki euti na peuple te ebotaka bana misato. OK. Mwana liboso oyo abotaka ezalaka insouciance sociale. C'est-à-dire azar redevable na peuple te. Makambi ya peuple etali te. Bango babelelaka tongo poko état de droit mais bazoe bakaka te c'est quoi l'état de droit. Le système continue pour na nini baza conscient que baza forcing, baza ko violer constitution ya république. Ceux qui balobi basala makambo na polele et koza pasi yango baza ko forcer pour basala bongo. Nous défendons la constitution. Nous ne défendons pas les hommes. Est-ce que Maïwana est bien entretenu? Combien de Congolais ont la maladie d'origine hydrique parce que l'eau potable est athée. Batoba comme la maille en tcheng. Ok, le président Elia Lobaki, le système continue. Vraiment. De Romabunda Zaki candidat unique. Le Lopé Tozara na candidat unique. C'est de Kabila Tchaka ba maquette à boulevard Mobimba. Ataka autoroute, maquette à autoroute, bomona kangote. Est-ce que bomona autoroute? Atongaka ba passerelle. Est-ce que pekisa ki peuple a bengane na mapono? Non, il faut y avoir besoin un peuple. Que veut le peuple? Le peuple a linguiso de mouton? Non. Le peuple a besoin de béton. Nazali na esengo ya koyeba ete bozali ebele liboso ya ba poste téléviseur na bino pona kolanda émission Tolobela Mboka Congo na yango bandeko balanda émission Tolobela Mboka Congo na pesi bino mbote Esika nyonso ezwami bino petika ete kimia nzambe tata engela o mabota mabino. Merci encore une fois d'abonner à Océan du Congo, vraiment bo continuer ko s'abonner, bo partager l'émission, bo liker, bo kozala ka décider pour ezali chaîne na bino ya Verite pe chaîne oyo ya Libération et République démocratique du Congo. Lelo vraiment na souci na bino nyonso na bandi déjà la banda ko bozali ya kosepela pamba te ezali penza bo bengi mikolo miike la bambula elekiti na 2021 enfin nzambe alola yoki penza lelo tozali bongo na Maman Chantal na moni pe bato bazwe kimia babia solo to ya lokuta te to alila yebele moko boko mona ye en tout cas lelo to ali ko panza teke to ali ko loba makambo masali ko leka la République démocratique du Congo kasi yambola présenter bino invité à mokolo lelo la lingi na loba mamuke ali passe na République démocratique du Congo bande ko ngai article 13 na 14 ya mobeko le konzi ya mboka et pepsi 50-50 na basito mibali biso soto bunde tomba ya délivrance ya République démocratique du Congo peto cha ba candidature na biso peto koma ata na moto ya République démocratique du Congo po ete ali mobeko le konzi kasi lokola ba ko violer biso ba mama to ali ko nyokwama surtout ba mama otomi engagé to lobi to loba lokola to ali ko lobela peuple ba impita biso to ali bobela président eli alors lokola président eli ali nyama na bango ya solo tala ndenge biso to ali ko nyokwa poto koma awa pe poto zo Maman Chantal ezali kambo abanza ba réseaux sociaux bomoni ba komi ko latena tenia ba soda ba komi ko menacer biso elongo donc ba soda ba kangela ki biso nzela menangolu ya nzambe moto amemaki biso akimisi biso nzoka ne pasaleka mutai DPS na sima nango to soina eko swana alobi fallait kuna sundula bilo bakanga bino mais Dieu merci nzamba sali siko yango to kosola yango na Maman Chantal boyende to kotambusa mboka yango bolanda biso la bokebi oto koloba to ali ko finga te mais to ali koloba bosolo pona kosikola ekolo wa biso mbote Maman Chantal mbote Mama Océan mbote bana Congo bisika nyonso ezwami bino vraiment na pesi bino mbote na lingi bino mingi tozali toujours na service na bino. Maman Chantal makambo ezoleka nanu ya mboto kota penza na makambo Felix Sasa teki mboka pa bomi mboka o mekana ko beta mbela po ezali mama mobundeli mama oyo pe ba ko kanda ko éliminer kufa ba menace lolenge la lolenge nini penana no ko loba na makambo ezolekela biso ba mama o ba boy to telema ba bomi mobeko likonzi article 13 na 14 epesi yo pe mpifo lokola ngai po to lobela mboka me balobi bako kanga biso bako tia biso na boloko bako boma biso nini pezo ko yokolo bala biloko ezoleka eloko akokamo eza te mais ezosala nde pasi na motema komona ke bato mosusu bazokanisa ke nzambe asimbisa ye bango certificat enregistrement ya RDC bamosusu bakokanisa ke bakongole bavotaki bango batiaki bango baliquidateur ya RDC bakoki koengage RDC na makambo nyonso ndenge balingi sans consentement de tout un peuple eza likambo ya pasi mais toko comprendre kaka parce que omoni vérité ezalaka marteau soko ozoloba vérité
ozo beta penzo zo nyata. Alors moto azana kati ya mbeba, moto azana kati ya lokuta, amona rapona e vérité eza bololo, eza marteau. Ezali ko panzaye, ezali ko bimise na motakala, eza ko bimisa makambo ya salaki na nkuku e ko bima na mpwasa. Yango moni comportement ya bandeko na biso bana Congo oyo toza na souci bazala na civisme na patriotisme. Bango babelelaka tongo poko état de droit, mais bazoyeba kaka te c'est quoi l'état de droit. Parce que na état de droit maman aza na maloba. Na état de droit moi aza na maloba. Congolais nyonso aza na maloba. Azali na droit ya ko faire savoir o ezali ba opinion na ye. Conformément à loi ya mboka République Congo. Donc nazali koyebisa bandeko. Bo banda ba menace banda kala. Ebele bakufa bakotala mabele. Makile etanga. Ebele pe bazokoba na kokufa. Botikali ata ko changer te. Botikali te ko komisa moye koma butu to butu koma moye. Bozaka ka ndenge ekutaki bino pe bakokende bakotika bino ka ndenge bozali. Au contraire tamsu bakozindisa bino lisusu na semini. Yango nazo exhorter bino lokola maman bozonga na rai, bozonga na nzela. Il faut bien supporter contradiction. Toza na mokili ya pensée unique te poto comme dites amen amen, dites amen amen. Non. On peut dire amen que na o ezali conforme na vérité. Mais o ezali lokuta tokolo ba dites amen ten, tokolo ba amen ten, na exhorter kaka bana Congo et que ngonga ekoki totelema to bundela ekolo. Amen. Merci maman Chantal wana banse bandeko bolandi pe na bokebi mingi pamba te soki tolobi yango te tobeti mbela te ke toza ko souffrir bandeko nanga e kozala pasi pe ko souffrir oyo kominde ya kolokota biso do na balabala moyo to bouger zalité. Maman Chantal vraiment to kozoyo moi minute belete pamba te ozali lola bemiso penza ebele mais merci encore une fois penza la ndenge ozali biso moi moke mais to linto lo bana likambo oyo lelo tambwe mwamba akokweya bureau d'AGC Esika mais na yebisi yo mwana mama na ngai pola kokoma awa tout un problème bakangi ba barrière na yebite pour pesa simbi senini na kati ya capitale parce que pour ça la mawana ezani bazozwa criminel po balobi balongola ye bakanga ye directement ke ne boloko to yebite façon yango yesaleli oyo est-ce que yango nde mboka eza ko senga to lolengeli. Merci maman Océan eloko akokamo ezate ezali eloko ezotalisa na molongo mobimba que forcing oyo basalaki braquage électoral na décembre 2018 eza na kati ya ADN ya bato yango moni ezokoba kaka na ba forcing mais tango baosala eloko bango mo ba conscient que eza anticonstitutionnel. Alors bazoloba est-ce que tokoki kozwa contre courant te, est-ce que tokoza surprise te, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Lokola ba toujours na ADN na forcing. Il faut batia kaka ba pulusu babangisa peuple batia bakotia pona koloba bakoma na suka ya miango na bango. Ezali forcing yo basalaki yango bakokoba nango. Mais objectif nango ezanini bako créer des corps pour détruire la constitution. Bako créer des corps pour faire asseoir dictature. Nazo ebiso maman bokonzi soki euti na peuple te et botaka bana misato. OK. Mwana liboso oya botaka ezaka insouciance sociale. C'est-à-dire azar redevable na peuple te. Makambi ya peuple etali te. Okufa nzala, ozanga mai, ozanga courant, otanga te etali te. Bokonzi eutaka na peuple te. Po azwa ba décision contre peuple esengaka nango makambo ebele te. Yango okokamwa na yo te ke même oyo ekokaki kozala penza patrimoine oyo kozala penza fierté ya mboka ekoki kokabama na mpwasa. Pona nini redevabilité exacte. Mais ma Chantal yozali mobundela ye kolo Congo. Permettre mama Océan natanga nano makambo eyaka sima soki moto azwi mpifo na lolenge oyo elongo bani te. Insouciance sociale eza. Na sima moto alobaka nini? Kazaka ongana kolata etongamaki pona ngate.
ezo serenga tellement que il faut na kende sous ce pas tailleur adapter yango na taille na ngai. Yango komona ba loi nyonso kolande kozala taillé sur mesure. Toke luka tailleur à liboso, toke tolobi te toza pepe mboso, toke de cours constitutionnel, toke de koza boy. Pona nini to taillé bakazaka sur mesure, pour to s'imposer, to ndimisa peuple na makasi. Wane zalaka bampifo bato bazwaka na lolenge elongo banite. Pe ya misato. Tango mpifo ezwami na lolenge oyo elongo banite ezalaka nango kaka na buku ya ba promesse. Ekozala na ba bonne intention, ekopesa ba promesse, mais moyen ba kokisa ba promesse wana ekozala te. Omoni makambo esalaka soki mpifo euti na baimboka te. Yango komona na Assemblée nationale. Okomona bato non seulement basalaki forcing na décembre 2018, bakobi lisusu kosala forcing ya kopesa bureau d'âge ba prérogative ya yete balongo wana balobi te yo ndongo za boye boya papa na mama longa na adopté yo siko ntongo ba adopté mwana ye na kati ya ndaku mwana lingi asala lokola bana ndaku bayebisi ete yo po sala boye ifo mukande ute pa tata na yo na mama na yo yango problème yango komona ba conséquences ya forcing etalisaka que balobi te ndenge za boye lokola to força qui est nango naturel te po bango mo balobaki déjà les députés nommés balobaki majorité fabriquée alors lokola to conscient likambo wana soki to lobi to sale la démocratie to kokwea po ba député mingi baki kokota na Congo bololo po na nini po bazobanga ba dissoudre parlement alors ce to tche démocratie bulletin secret to kokwea bako surprendre biso siko to sani to lingika candidature unique est-ce que ça se na Congo candidature ka moko candidature unique yango wana ba pesi moko la président Elia Lobaki le système continue vraiment ndeko mabunda zaki candidat unique lelo pe tozaka na candidat unique ceux qui ont interrogé passé na kanisa tandengo ndeko caméra zaki candidat unique na yebi pe soko zaki na concurrent il faut na revoir unique kaka donc eza même système yango moni même ndeko lelo aza informateur tango atie moto na Sénat balobi mais ana ndako ezaka candidat unique yo uti wa moi ezate habité na kocha balobi ni allez longwa nzela oza su ya bisote yango moni mbilinga c'est-à-dire le système continue pour na nini baza conscient que ba sa forcing baza ko violer constitution ya république ceux qui balobi ba sala makambo na polele et koza pasi yango baza ko forcer pour ba sala bongo. Nous défendons la constitution. Nous ne défendons pas les hommes. Ngai na ko fana na émission na ngate na beteli solo ya pepe tamboma mais ma Chantal to ke non eseka lo se mobeko le konzi loko lobi siko lingo défendre mobeko le konzi mais bato bazali censé ya kotosa yango balobaka so kuna bayokani te bakimi mbangu na cour constitutionnelle mais ye wana afungoli ba porte apesi déjà ba pepe mboso o bauti la FCC apesi bango lobi bosala boy est-ce que bozo mona te que déjà changement mobeko le konzi c'est un danger ta latina le président élu à lobi to sengeli to sala ba réforme. Tout ça la réforme consensuelle. Total la loi électorale. Tout ça y déjà 3 cycles électoraux. Résultat ka moko moyibi maponami. To lingi sous moyibi maponomité, to lingi glissement te à une seconde te. Tout ça la réforme, to revoir loi électorale. Total la cour constitutionnelle. To boyi ba to ba la cour constitutionnelle mais bazar est dévable na ba homme politique. Est-ce que comment faire maman limisa? Comment faire pour que tous les cours constitutionnels y a malam ou pour l'intérêt d'ordre intérieur au cours constitutionnel est validé qui ezali nano de rigueur mais bango moko basalni ba violer yango pona koloba ke devoir exemplarité ezate elingi koloba bato ba kokamba
bazali illégitime, pas seulement illégitime, mais bazali peut correspondre na ba critères te pour ba kambaba na mboka Congo. Mais maman moni ba candidature ba soi-disant bato na bango oyo marque azali illégitime bango bazali ba changer ba pion lokola tata mokonzi alobaki visible sauter et koko ba ko sauter ba changer ba pion ba longoli mabunda ba tie mboso balongola ki elobi ba pesa ki ba raison bato basala ki pétition o ba pesa ki ba raison lelo bango nde ba ko bete la fraude maboko ba ko bete l'antivaleur maboko bon to komi wapi bongo institution ya boye o ezali komema propre na mboka o ezali ko sakana dignité de tout un peuple to ko benga ngo honorabilité ezali maman Chantal nini esengeli ko sala poto yebi ke buku ya tata mokonzi ezali buku oyo nde éclairé pe ekobikisa Congo mobimba mais siko lokola bamiyibi bazala kati ba okipo bazali ba boy ko pesa yango nzela siko nini biso to ko sala est-ce que to zela bango boye ndenge baza ko kele ko bongola bobeko likonzi ndenge bazo kele ko aider to esengele biso to sala moi violence lokola bible elobi na biso c'est violence le balobi la précipitation est une erreur. OK. Papa Patrice Lumumba lobi indépendance au biso tozwa qui a na lutte. Le président Martin Fayulu a lobby maintenez la flamme allumée. Le peuple se libère. Okay. Le peuple doit se prendre en charge. On ne connaît pas quand, on ne connaît pas comment, mais ce que nous connaissons, c'est que le peuple est déterminé à récupérer la souveraineté. Et cette souveraineté, le peuple a un commandant, le peuple a simanaye. Moto atika la constant na bitumba ko bundela beaucoup li kondi ya mboka. Chrétien atambola na Bible. Musulman simbaka Coran. Mboka ezaka na constitution. Yango de boussole. Yango. Mais tango avion ko tambola sans boussole et ko sala crash. Yango tolobi, quelle que soit la longueur de la nuit, peuple congolais ko bima molongi. Amen. Ndeko nangai, bako sala forcing. Bako changer ba pion. Bako créer nyos, bako koba na système. Mais yeba que bako ko baloba, nzete o mataki, ka yango ko kitela. Soy baboka kanase. OK, ba ko kombola ko tshela mona na lombango. S'il vous plaît. Soy baboka kanase. Mais soko lingo boka soy likolo eko kitela yo. Amen. Merci bandeko langai na banza pa bolandi baloba ya motuya kaka nzeto matelaki yango ko kitela. Soy baboka kanase. Soko zala likolo. Lingo boka soy. OK ba ke ko zwa yo. Ngapela sina sala erreur wala. Na ko boka bolabisi ezongelinga na mopepe. Tokeba. Maman Chantal, siko likambo yo. Toloba pe kaka yango ne tumbo to ko bundeso ya makasi Felix penza talisi biso lelo ete azali penza ko kende belo lenge oyo Kagame akotinda bango lolenge Kabila lekaki mboke la mobulu ake okota likambo ya Egypte ake okota likambo ya Sudan ake okota likambo ya bango la paka bola bango pe lelo yo atie mongoloto ya koteka mai o ba kongole bakala mai ya malonga te yango leko kele Tchad eke Egypte tango boyambi likambo wana boyoki ndenge nini ceux qui peuple congolais azalaki déterminé te ceux qui peuple congolais linga mboka na ete mbemboka oyo tolamuki na tongo mususu bayebiso mama océan longwa ozaka congolaise vraiment résistance aux populations est en mboka sali pendant des décennies de 1993 tilelo ba présence ya barmée étrangère na mboka ba kata mitu ba tuta na maboka ba pasola ba mama azemi ba kunda batomi bimba ba yaya ba violer ba leki bana ba violer ba mama mais résistance au peuple congolais salé ils ont mérité considération. Amen. Le Congo azana âme moko et nous devons protéger cette âme. Ceux qui ba bundisi nzoto ba bundisi molimo mais molema bako simbate. Et nous n'avons que cette âme qui nous reste, que nous devons protéger. Yango moni ba Débora ba telemi. Lokola ba telemi alobi, je me suis levée comme une mère. Amen. Quand les chefs étaient faibles, quand la nation était opprimée. Aujourd'hui les femmes s'élèvent. Aujourd'hui les jeunes s'élèvent. Aujourd'hui même bango moko ba konyoko la Congo.
bakomi divisé ba mosusu pe bakobunda pona Congo balobi me mboka nini oyo makile kotanga communauté internationale baba mboka nini oyo rapport mampingi fanda 400 personnalités oyo basala ba crime na Congo bakotisa na tiroir mboka nini oyo oyo servir mokili mobimba à travers coltan na yango partout ba téléphone ezali ba ordinateur bakosalela yango mabe kosalema plus de 6 millions de morts mais communauté internationale efandaka sui mais mboka ndenge wana soki oza nzambe te oza suna nani yango moni fo Patrice aloba RDC yo pe soki nzambe te mawakaka soki yesu te yango congolais azaka na nzambe congolais azaka na le leader constant l'aigle du Congo le président élu congolais azaka ka yemoko akotelema pona mboka na ye alors mama nzambe asalaki mokili atiaki mai pona ba congolais atiaki zamba atiaki nyoso Victor Hugo alobi boy avant de s'agrandir au dehors il faut s'affermir au dedans. Na Congo awa ma eza denrée rare. Bana bako benga butu na moi mombele ngaba masina matete salongo wapi ma ezalaka te na ba pompe. Bato baza na eau potable te. Ba forage ekomi monnaie courante. Po basomba voix ya peuple ba tchelie forage. Na pays oyo tozali na fleuve Congo oyo ezali na volume en mètre cube na ebité na koloba nini o ezali penza monene toyebi totangi na classe depuis école primaire et bandi loalaba ekeye matiki sangani ezongi yeti ekei kokoya ezali na ba affluent na ba confluent toza mama tika nzambo atiaki yango na mabele ya Congo ayebi ki atielaki ba congolais bongo ba congolais basepeli nango te ba congolais bana na problème sans même que ba expert ba fandela likambo batala balobi quels sont les dangers ceux qui te pèsent yango quels sont les avantages quels sont les inconvénients quelle est la place de la population alors to sali balance to sala nini est-ce que peuple a voté en un référendum est-ce que peuple a ndimi yango mama kotonga nini sendeko kabila tiaka ba maquette ya boulevard mobimba atiaka autoroute maquette ya autoroute bomona kango te est-ce que bomona autoroute atongaka ba passerelle est-ce que pekisaki peuple a bengane na mapono non il faut y avoir besoin un peuple que veut le peuple a lingi so de mouton non le peuple a besoin de ba béton parce que béton est consommaka béton ezwaka ciment ezwaka mai ezwaka barre de fer ezwaka zelo ezwaka kayas yango béton peut tango et produisera la chaleur. Bon. Yango biso toko kufa. Est-ce que le peuple a besoin de béton? Oui bien, batu baloba makambuka po baloba. Peuple a besoin ya mabele fertile. Amen. Oh ceux qui azo sukola tomate ma ekwei tomate boti. Bima. C'est comme béton. C'est comme yo soko che béton. Elingolo ba souffrance. Po olia, il faut passer la nini. Tango kobeta marteau kobeta musapi na bisi yo mama biso tona besoin ba béton na boulevard ta tona besoin ba béton na vie à Congo oyebi osalinga nzoto malili ata mama mais même béton na yebi consommation ezi mai combien de mètres cubes ye moko mai combien ba banda kuna ba pompe mai ezobima te katani mais yo olobi mai kecha lokola ngai sosi na ngeze ebonga na ngai il suffit na ou balanga oui makambo esili mais est-ce que ba experts environnementaux bato batalaka environnement bato bakotala lelo fleuve yango kutu depuis ba balizango na éviter ceux qui mbula boni fleuve wana to banda koya na bato okoti na mudimbi première classe kisangani kisasa 5 jours bon lelo koma ba demo oyoki ofandi boye beti pan itembe mokimo bebi ke mbisi eye makaya boye madeso eye lelo kokolo ezate ebe ezate chache ezate eloko ezate bo yo yebisanga
mai wana o lelo ba bateau koma ko kangama na zelo butu kaka na mbandaka il faut bossa ata 2 mois 3 mois tozali pe na plein problème ya réchauffement climatique. Est-ce que tu étudies yango bien? Mais ya sandimi hein? Limbisa non ngana mona kana mikili mosusu bako tuna Angela Merkel bako tuna bato ya minene makambo mais liboso même ba Theresa May tomonya bi azozonga na mboka na ye azoluka nanu peuple se prononcer à travers ba élu légitime na ye yango na biso na lobi tango bokonzi na hold up électoral maman ezaka redevable na peuple te ezaka na insouciance sociale. Est-ce que na Congo mai wana ezo servir ba Congolais te? Est-ce que mai wana ezali bien entretenu? Combien de Congolais ba obela ba maladie d'origine hydrique lelo parce que l'eau potable ezate bato ba komela mai en chwengi okende kaka na Kimbanteke bato ba komela mai ya bakalamu kende kaka do mai ezate nazo ebison de konangai na vivre saine moko na kei kotala ba membre moko bazaki na problème mbule noki ekuti biso kuna na moni ndenge bato bako bimisa biloko ya mai de bato bakomo sambela mbule noka po bazwa mai na korobine mai ezaka susu te et pourtant njile eza na mai awa fleuve mai ezali partout mai mabele na biso soko timoli libulu mai ebimi bato bakomo sala mabulu na balopango pona kozwa mai. Est-ce qu'on a songé à ça? Moi je pense que la RDC mérite un leadership compétent, illégitime et puis patriote pour l'intérêt à Mboka Congo. Ayele yango tolobi atabo zali ko menacer biso tokotika te tokobunde tumba pamba te mais tout na biso esengeli esalama pour la délivrance ya République démocratique du Congo. Maman Chantal vraiment tozo motango molaye mais tokomo ke na suka po evoke ne susu na émission musezo zela yo. Balkanisation ya Congo esalami kuna ni mwana nsema lobi bango bazo récupérer Congo kuna bomoni Kabila na batu na ye déjà bakomi na bango au Katanga batelemi kuna balobi bango kuna président telemi bazo bimisa Kabila ba oyo bakeboye mais sikoyo Felix ayi ko sala continuité ya kokata mboka lolenge wana nini esengeli to kosala lokola penza mbazali to ko bunde tumba biso to ko kene est-ce que to tika ka babiloko wana esala masima to kota lisubi tumbeza makasi ole to sala mbala boko ko benga la bango une fois pour toutes tous la tous ngeso ndambo ko biso tenter. Maman, l'homme propose, Dieu dispose. Amen. Ceux qui bazalaka makasi mbe Congo c'est comment balkaniser sur le plan ya mabele yango moni bakomo leka na balkanisation psychologique bakomo lukasiko bake na balkanisation na niveau ya ba richesse à Congo maye kende vous comprendre baolanda mabele baolanda mai baolanda zamba parce que déjà banzete kendaka butu na moi oyo toyebi côté kendelaka te nani azaka acteur principal toyebi te basi babandi balkanisation nanu ba entreprise nyonso ya l'état bakolongola ngo mpifo ezokoma on a très okufa ba créer biloko ya privé mabanga pa kala kentuka nyonso esili ndeko donc balingi basala balkanisation sectorielle bakende secteur par secteur mais eloko sengeli bayeba eza que le Congo est un moko, est indivisible. Congolais zaka peuple moko. Ata bokotisi ba venir na bino division. Ata boyeko inokile ba venir na bino bokabola Congo. Bolonga te. Na 1964 za ndeni. Bango moko kaka ba communauté internationale ba soutenaki Tchombe pour sa sécession à Katanga. Mais lokola nzamba yebi ke Congo est un moko, est un mboka elaka, est na 9 pays frontaliers. Congo gotika la indivisible, lelo Congo ezali moko. Quel que soit au bazo sala, peuple congolais, tu dois te prendre en charge. Tu dois t'élever, debout pour libérer le pays. Et ça même na ba parole biso tozo confesser. Ko confesser te que Congo était kama. Ko confesser te que baza ba kolo Congo, mokolo Congo ezayo. Tu dois te battre parce que soko télémité tu seras comme lâche. Okoza lokolo contribuer na koboma Congo. Il faut téléma, il faut loba pour la génération future leur ekokoma et yebake osaki musana yo. Mais ce qu'on fait kimia osa complice. Voulez-vous être complice il y a balkanisation RDC? Voulez-vous être complice il y a destruction ya mboka?
Il y a destruction à cadre constitutionnel. Bel accélérer le peuple mis en scène, Bolobi Bossé divorce na Kabila. Divorce ni salami. FCC aza majoritaire. FCC aza na présidence à parlement. Azalaki nango zongi nango. Na Sénat pe kozala nango kozala nango. Ce ne sont que les pions qui sont déplacés. Système ezo continuer peuple congolais. Bako saote musala na yo salango déjà. Le 30 décembre 2018, yo longola no déjà Kabila. Bango bat ba pesa ki ebeki, bango mo basala musala ko longola ye. Etali yo peuple te. Donc makamuna bango wana. Et union na bango basali po ba escroquer volonté à peuple. Yo ko koza na katite. Etali yo te, ezan intérêt na yo te, ezali bango moko bazoluka po bazo ampifo na bango na forcing, mais toyebi que David Alobi na tamboli partout. Je n'ai jamais vu un juste abandonné. Amen. Le président élu à côté Azali. Toujours à son poste, le Kola Bakou Kalobi, j'étais à mon poste. À Télémika Awana. Bopona qui est candidat commun, Bopona qui est président élu, porte-étendard à la Mouka, aujourd'hui coordonnateur. Azaga Awana, na position Bino Bolingi Azala. À cause de décevoir binoté, atikali constant, azo bunde tumba, bozala wana appui na ye, bozala wana soutien na ye, toyebi ba plan na bango bazala ngo ebele, ya koluka kokosa makambu, bako tala ba lobi ba élection ezoya, akotia biso mulunge, toko seye likambo, ba tia ye na boloko, po azala sous compétitif te, peuple congolais, maintenez la flamme allumée, peuple congolais, zibula meso. Peuple congolais, fungula macho. Peuple congolais, fungola misu. Misu nous est ouvert. Sois vigilant. Le Congo t'appartient. Le Congo a besoin de toi. Le Congo n'a que toi. Merci Bandeko Balandi. Boyo ki penza message ya mama ya mayele pe moko alobi na simbi flambo nanga beko pela pona Congo. Nini lisu na lo balabino asuki si pe salinga mai na misu. Mais demande au CA de la presse. Na tout peuple Congo chaque jour esengeli na bino mibale misato mine mitano motoba sambo bobetaka tour na faden ya kotelema libanda ya kotelema ya kotala biso moko ba soldat du peuple tozalaka wala pamba te complot ezali na uta ko yebisa na bino boyoki na mnoko mona mboka ko bazolinga basala kokosa bakapo to ke les tribunaux mais to le bito ko permettre yango te soki na nzela wana ndeko za la délivrance ya République démocratique du Congo nous sommes prêts ou prêtes pour la révolution toko bunde tumbana fais gaffe attention na ba inekolo Congo attention na banguna ya Congo toko bunda na bino na moment tout on nzamba ko loba fait toko za na bino aza Moïse maboko ya ba peuple congolais ezali na simana ye akokita te akolemba te tikino délivrance ya République démocratique du Congo kozala na ande to succès Chantal numéro. Merci maman Océan. Numéro nanga ezali plus 243 9048 705 plus 243 9048 705. Mais numéro ana eza poto solo la Congo. Eza poto tala comment to évoluer na musala mais eza ya menace, eza ya mafinga te, eza ya makambo eza ngitina te. Je vous en prie. Vraiment, merci encore une fois, ma Chantal, vraiment, la représentation ta oyo. Nzambe alola abate la bilo atbozaki ebele. Vraiment, yo mutozu biso la katikati tozaki bongo na maman Chantal, to lobeli kaka libération ya Congo, to fingi mutote, to mélancer mutote, mais ali ekolo na biso, nous avons le droit ya ko bundela yango. Article 63, to ko bungisa yango tata bosa la violation. Article 64, article 23, article 24, article 13. Quels sont les qui a 5 articles des alliés belé ou epesi biso bon somi ya ko bundela mabele na biso comme nous sommes des Congolais, to côté ka mabelete, to ko changer yango te, to ko bundela yango jusqu'à ce que Kabila kende, Felix akende, système mobimba elongwa, to implanter système ya sika o bala Congo bakobika. Kaka soki boboyi oza Rwandais, finga mais okosala biso et le côté. Que Dieu vous bénisse. Merci Najudeka, notre réalisateur. Merci encore une fois à Dacosta Mondel, notre coordonnateur. Merci à Pape Joy, directeur recherche stratégique. Merci à Sango Mokonzi, pareil Bemiso Babiso, Banam Voulouzi, Ingeta Labino sont partout Bozali. Boucle le Condé Fampekato, qui l'a mais plus 49 na Allemagne. Merci encore une fois à mon ami de tous les temps du Nolo, soit là où tu es. Que Dieu vous bénisse. Beau s'abonner encore une fois, moi c'est vraiment Congo appartient aux Congolais. Bye.